Oh, Lucie tombé. Lucie tombé. Parce que ye inkari akoloba mwasi yango kuma ne tombé. Et mwasi yango tanga na tuni ya lebi kuma na ye Lucie Poiti. Na biyo Lucie Poiti. Bongo tombé zanani. O tombé pe zalika hanga. Zalika gayi. Donc kuma na ye Lucie tombé na o mwana awa Lucie tombé. Alors photo na ye na Facebook awa ya 2019 2020 ko tsaba mesh. Maintenant soka zana wa mesh ta zande mususu awa ti chapeau. Mwana toujours rouge na banga makilo banga mela makila bat. Saba crime rituel kuna. Saba rituel tongo midi poko na kati ya lopango wana. Yango. Lucie tombé. Awa zana ba mesh. Saba maquillage. Oh, Lucie tombé. Alors, bien, vana soki na mosenjo. On a na Facebook. Lucie tombé. On a ma mèche. Oh, grâce qui a là. Prophétesse Lokuta. Oh, Lucien Evoutoui. Lucien Evoutoui. Donc, ils en a Lucie tombé. Na Lucien Evoutoui. Donc au système na bango oyo temple na bango bango amela makila balia bato basa ki cannibalisme aboma bana basa ba crime rituel basala sado masochisme nyonso tu na kati awa na mukondo. Donc inkari ayebi ta mwasi yango yango o mwasi yango tombé Lucie yango reface na yango pa oya ti ba mesh wana awa ya ti ba mesh te nani yango la mesh soki ya ti ba mesh te tala ndenge azali kosa bato mela makila bato angwana inkari ya pakati te tanga mwani ya pakati oyo apesi mokongo ndeko ne mosusu apesi mokongo abanga babelakisa elongi temple na bango yango bamela makila na bainkari inkari aboma mama na ye asakrifia mama na ye omoni